toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o bozali kolanda chaîne nabino DMTV boyebi kaka DMTV ememela bino masolo ya actualité mais to salaka pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité na ba faits sociaux na ba réalité nde toujours vivre ngo na mboka na biso lelo tolingi to partager na bino toujours ali sango ya mawa oyo komelaki famille mobimba ya maman Aminata Angélique Mouyonge, maman ya Kofi Olomide. Vous voyez que depuis le samedi 3 octobre 2020, maman Amiatika Kibiso na Paris. En attendant, Kofi Olomide koka rejoindre Paris pour la kokunda maman naye. Moi, elan moko ya solidarité, chaîne moko ya compassion, ezali ko salama autour ya Kofi Olomide, tous les artistes confondus. Nde lelo tolingi to échanger moi mokena bino par rapport na constat wana oyo to sali notamment bana ya quartier latin onyo surtout baleka na quartier latin ndenge baza ko tinda ba message na bango pour la ko compatir na malheur oyo ekweli Kofi Olomide mais mingi toko beta moi c'était na message surtout ya Ferregola le padre moto ya yambo Jésus de nuance bobika Yesu ya ba nuance oyo bison surtout to yebi moi muke ba relation na yaye na grand frère na Kofi Olomide ndenge nini komaki na ba quelques années où il est kiawa to yebi ke Ferregola na Kofi Olomide moi ko benda na ezali nde to moni message na ye et pousser biso en tout cas to koka ko partager tout ça le échange yo muke na bino. Alors avant to koka ko la message au Ferregola komela ki Kofi Olomide asapi ex patron na ye Ferregola to bika salami mingi na clan wenge donc azamwa na ya clan wenge mais alika kipe na kati ya quartier latin ou amarka kipe moi passage na ye na orchestre ya Kofi Olomide. Alors ya liboso to moni champion boyebi kaka ye drummer donc parmi ba drummer ya makasi ya quartier latin toza na champion esthétique ne Kofi Olomide moka za ko boka esthétique ye azali parmi batu ya liboso oyo ba postaki quelque chose en rapport na liwa ya maman Ami a postaki yango na page Facebook na ye akomaki en tout cas maman repose en paix akomi na mingité maman repose en paix ozo sentir que champion azali pe na matanga akufeli pe maman na ye maman Ami azalaki maman ka ya Kofi Olomide te azalaki maman ya ba musicien Kofi Olomide azalaki koko ya ba musicien ya Kofi Olomide parce que na orchestre ya Kofi Olomide azalaki na bana ebelo ya kokai kobota lokola ba fali popa Kofi Olomide kokai kobota ye sans problème lokola ba ferre gola Kofi Olomide kokai kobota ye peut-être ba Sam Chintoute mais génération ya ba fali ya ba soleil ezaki tout à fait possible surtout sali mathématiquement ba calcul ezaki tout à fait possible à bota ye que to suki kaka na champion te to landi même message ya Borompela oyo dernièrement salaki moi comeback na ye na kati ya orchestre quartier latin ça n'a pas marché et puis ensuite accueilli les sous pour casser la chemin à chaque fois zongaka Kofi Olomide fungola toujours maboko pona ko yamba ya za parmi pe bana oyo Kofi Olomide alinga mingi wana toyebi yango mukili yebi yango petit frère ya Alain Pela Borompela marka pe quartier latin na ba empreinte na ye tindaki message na ye zalaki le dimanche 4 octobre 2020
défunte Koutiepe Libanda Yamboka toujours. Il écrit ceci, Bouro Mpela, na page naïe a commis, c'est avec douleur et consternation que j'ai appris le départ pour l'éternité de la génitrice de mon mentor et coach, le grand Mopao Koffi Olomide. Je voudrais par ces quelques mots lui présenter toutes mes condoléances et profiter par la même occasion pour demander à Dieu Tout-Puissant d'accueillir la mama dans son royaume. A commis la maman t'es la mama. Voilà na mona qui prononciation ko zagande na oloba boeburo azara toujours na mo biloko ya yemoko. Paix à l'âme de la défunte, hein, signé Bouro Ompela, Cotonou, le 4 octobre 2020. C'est dire que Sango Yamawa écouti Bouro Jekompela na niveau à Bénin, Cotonou Izaka na Bénin, et atindi message na ya compassion. Total sous l'ancien chef d'orchestre Nakati ya quartier latin Ontobengi, Sam Chintu Che Guevara Mente, appelez-le Monsieur Samuel. Oyo, tu as dit qu'il y a ça toujours péka en actualité. Quelque chose se prépare tout solo la kiango oyo kalate au salamo loko moko boena petit frère naye Ibrator Mpiana. Monsieur Samuel Samchintu le 3 octobre 2020 à 19h43 il écrit ceci: nous venons d'apprendre avec une immense tristesse la mort brutale de maman Ami. La maman représentait tant pour toi le Rambo, généreuse et gentille, hein? Elle était la joie de vivre personnifiée. Maman Ami restera à jamais dans notre mémoire. Nous l'aimions tous beaucoup. Dans ces moments si tristes, je pense très fort à toi et espérons que tu pourras avoir la force et le courage de surmonter ta peine. Sois assuré que nous serons là pour t'épauler. Nos pensées t'accompagnent, le Rambo. Voilà, Sam Chintu, Monsieur Samuel Che Guevara Mente, dernier des révolutionnaires, Boebi Kaka, chef d'orchestre et à quartier latin. Je pense que c'est le chef d'orchestre Oyo Ameta Batutu, d'accord, hein? Nakati orchestre, un chef d'orchestre très sérieux et Tomoni Makambo Komi, mais nous savons aussi que la relation na epena Koffi Olomide, Zalaki Pekaka neti moi neti te, Torokota vraiment na ba détail te, mais na moment ya douleur makasi boye Sam Chintu akokaki kotika la calme te avanda parce que maman oya kufi azalaki kaka maman ya Koffi Olomide te, mais akomaki au-delà ya Koffi Olomide, la maman de tous les musiciens de Koffi Olomide et la maman de tous les musiciens en général. Maman Ami tolandi yango ndenge sama lobi que nous l'aimions tous. Donc Koffi Olomide ka tem tala kolinga maman na ye, mais tout le monde l'aimait. Et il faut dire que Koffi Olomide a immortalisé tellement maman na ye na banzembo ebele ba douleur na azalaki koyoka parce que yé makila mabe, parce que yé incompris, yé azalaka kamabe azala bolamu moko te azalaka kolela kaka pa ya maman na ye qui est la seule qui l'a supporté durant 9 mois batelier na libumu pour que Koffi Olomide bima pe monde entier to bénéficier na talent ya génie wana o nzambe asela biso a Koffi Olomide moko kaka otwala na ye na mboka oyo le mal dominant mikolo yo ami benga bongo. Alors tolandi message o toloba ya bana ya Koffi Olomide ya bana na sur le plan artistique qui se montrent en tout cas très solidaires et disposés à accompagner leur père artistique Koffi Olomide na douleur oyo ezali ko frapper. Je l'ai dit, hein, Tosuki Wanate et oyo est marqué biso le plus, hein, ezali quand même un message ya Ferre Gola toyebi ki a leka kipe en tout cas na kati ya orchestre oyo quartier latin. Ferre Gola marka ki passage na ye na quartier latin, mais marqué biso pourquoi? Parce que justement relation ya Ferre Gola na Koffi Olomide eza ko beba makasi depuis ces 4 dernières années. Bobi ke Ferre la kisi quand même Kibomoto na ye, et ça c'est une très bonne chose. Moi je le félicite beaucoup. Il ne faut pas non plus que Tobo Sana que Ferre azala qui peut membre ya quartier latin Koffi Olomide en 2005, hein. Et d'ailleurs malgré Kalungwa qui orchestre wana ayaki kondima ko sala featuring na Koffi Olomide ba siemba ki pe nzembo na Koffi Olomide
Olomide. Malheureusement, qui je crois un album ya Koffi Olomide, le 13e apôtre, hein, c'était en 2015. Malheureusement, tant que Komaki Kosala clip ya Nzembo wana, il s'était posé un problème bayokana qui était kobe baneya ki kobanda et tina ngongo mama mi azukufa relation ya fait rigolana Koffi Olomide zalaki relation moko kitoko te zalaki mabe, mais cela n'a pas empêché faire rigola le padre moto ya Yambo, l'homme de regard de moi moto tiko memabiso na ba horizon moko boye, il y a danger faire aimbi na français et lobisi même na bababa. Alors faire rigola a écrit ceci: à mon aîné Koffi Olomide, je compatis à la douleur de la perte de votre mère et vous présente ici mes sincères condoléances. Profond regret, on est ensemble. Ferregola. Félicitations le padre, parce que c'est dans les moments difficiles hein, qu'on reconnaît les meilleurs amis. En fait, ça me rappelle aussi tant où Félix Oise quoi Bungisaki papa na ye, tu as relation ni Félix Oise quoi Zakanango na Koffi Olomide, mais Koffi Olomide kangaki mutemate a compatisaki avec Félix Oise quoi tindela ki message, il y a condoléances, il y a compassion, et je pense que c'est comme ça que Sengelito vivaka. Peut-être que ce qui s'est passé na matanga ya feu Kester est mené à de heureuse mémoire, papa Wemba aya matawana te bobi kasala kutunzembo blessure, Koffi Olomide asala kapete na matanga ya papa Wemba, Koffi Olomide petit à papa Wemba aya pété. Vous imaginez, ce sont des choses que nous ne voulons pas voir. Aussi vrai que na relation humaine tobe banaka, mais en tant qu'Africain na culture na biso soki matanga ezali so muto akufi totiaka na se ba confiné sotokoza nango totiaka na se. Je suis très content. Et d'ailleurs dernièrement Tolandaki, c'est Mamie Ilela qui nous a donné l'information que Clan Wenge Nanzela ya Werason Jibem Piana Blaise Moula Adolphe Dominguez ba présenta ki ba condoléances na bango na Koffi Olomide pe na ba compatissa ki na malheureux et comme lié. Nous savons tous que na kata Clan Wenge Jibem Piana par exemple na Koffi Olomide ba relations za kitoko côté Adolphe Dominguez baza ko beba na pe na ndenge ya mokete mais longoli ki bomotote. Je pense que koiko za la pe occasion maman a mis départ na et sangisa peut-être ata moi ba musicien et peut-être que Koffi Olomide kondima finalement ko jouer ka rôle wano azali appelé à ko jouer parce que yende a tika le loko mutu ya train na ndenge ka ya acheter mais na ndenge peut-être il y a activité P hein, donc je pense que et aux ala bien mais et qu'est-ce que nous retenons aussi de cela? Moi je retiens de cela c'est au-delà de Koffi Olomide, c'est la personne qui vient de nous quitter, maman Aminata Angélique Mouyonge, la maman de Koffi Olomide bien sûr, mais je crois que c'est une maman qui a marqué les esprits, c'est une maman qui a marqué tout le monde dans le monde artistique. Baza mingite ba musicien ba maman la bango toyebaki bango. Je pense que les alines en souvenir il y a oyemoko maman zalaki nde ba artiste et musicien bazoya ko compatir makasi wena Koffi Olomide. Ezali kaka pour le fait ya Koffi Olomide te, mais ezali pe par rapport à la personne qui vient de nous quitter, qui vient de partir. Je signale quand même maman Ami à Koffi na âge au moins il y a plus de 80 ans je crois. Ça dit que Ntamba Bateli est Moulaï et Wane Zali peut-être moi Mouké Sengonabiso Tozali Nango. Encore une fois, DMTV, nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances hein, à l'artiste Koffi Olomide ainsi qu'à toute sa famille. Hein, DMTV qui a toujours accompagné les artistes depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie. DMTV Zalaka déjà peut accompagner les artistes donc Tozali ko compatir pe na malheur et Komeli Koffi Olomide. Nous continuons en tout cas à suivre l'évolution. Il y a situation à deuil hein, tout jusqu'à il y a baba détail il y a programme nandenge Koffi Olomide ko kende kokuna maman kuna na Paris esika pi kufaki tokomi na suka. Vous l'avez compris, soki bo sepeli na lisolo to beti bo tikela biso like bo ko réagir pe na ba commentaire hein, mais surtout bo s'abonner na chaîne na bino DMTV bobo ça na pété ko cliquer sur la petite cloche de notification ko apparaître une fois ko s'abonner ko permettre au atara les autres informations news tout ko tia awa. Merci beaucoup Nabino parce que vous avez belé à Rolanda Bisso, nous en sommes heureux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.